ils ont 25 partis politiques au adhéré na mouvement on a majorité présidentielle et puis bino ba au bokenda qui de part na bino et puis 25 tous ba koti au moins que de part na bino et ils ont vraiment la sens morte parce que bino bokei ba msus bazo ko est-ce que départ na entrée à 25 partis politiques au Gégant on ngeni wanezali autobé à mentalité à deuxième république tous la démocratie il faut biso surtout ba été makambo échanger bongwana autosengaki babengana ki biso na majorité présidentielle et c'est qui tous a ko fonctionner problème égalité omoni soki bayi 25 problème pe égalité et puis tout tout mona makambo wana oyebi de PST na kala IDPS ba IDPS boni et salami mais to suki wapi kaka na IDPS moko oya buta Tshisekedi donc pona biso ezali normal il faut esala mabongo il faut bato bayeba ke tokomi na démocratie o to senga ki biso nyonso komona yango likambo toza kokama pe et comme lokola lere nyonso bandingo batikaraki bazali na obligation ya ko prouver que bazali kaka ata tokedeki moi je ne comprends pas et puis na kuzuki ça ne sikawana to seka moi moke balobi arc oui drapeau bon ozape mort ezape mutuna lingena tuna ozamoko na kati ya lingomba ya bajo 7 mais na ngonga oyo na ngabu tomoni drapeau ya arc na MSR eza ko pepande sika ba drapeau nyo so majorité présidentielle ezali siko présence ya arc MSR boza na jeu 7 basé sur la majorité présidentielle moi na mboka Christophe okate nde na lobaki na yo nyonso wana tosi tomoni ena no silité au mona sikoyo organisation ya société civile motion de soutien ne omoni mikoloyo soki oza na majorité te okoki kotambola na balabala te okoki kokende kosambela te ndenge boyoki avant-hier wana nyonso tosi tomoni bon soki MSR arc to PDC to nani na oyo bazali na kote ya majorité ezali ya solo penza oyanga malamu tina nini bakokende lisusu kosenga basala adhésion na majorité deux kosenga bazotobeka na droit personnalité civile c'est-à-dire l'état apesa bango nguya bazala lokola parti ya solo penza bayo kosala likambo fulani bokosongo mokopaka non omoni donc wana ezali yaka liseki politique et politicienne omoni soki ezali ya MSR ya solo MSR a signé ki charte ya majorité bandakala ba PDC bandakala mais pour nani ba musu bakili susu konsenga ko signer mbala mibale c'est-à-dire baza justement ba dissident bazali MSR PDC arc ya solo te ya solo bo solo ya likambo yango wana ata osali bilinga ikomona à un moment donné que ezali makambo ya pièce de théâtre. OK. Ndeko poto kabwana tolandi na banzela ya ba radio mwana mboka secrétaire général à PPRD a lobby que ceux qui ba dialogue et ça limité il y aura la guerre. Siko ye na ndenga zaleli bon na rang oyazo occupé tant que politicien est-ce que akoka ko ça là vraiment ba déclaration à bon à travers ba médias est-ce que ça normal bien ezani? Maman, merci Mink. Nous en amael. Est-ce que so yoki mokolo moko parti opposition to organisation à société civile oyo sengi to sa constitution to za na ba élection na ndenge sengi na constitution oyo ki mutalobi makambo ya bagere makambo ya bituma oyo ki likambo wana elingo lobabo epona ngai bango bazana kimokonzi mazana ba armée makambo nyoso de balobi peuple soko boboyo toningi tokoboma bino omoni c'est ça message il faut boyo ka message yango wana tozongi na sima tozongi na dictature yoko ikolima yo moko lobi zali makambo ya kokamwa yo moto zali mokonzi ozali na mukumba ya kosala maso makoki po congolais avanda bien alia bien akufa te ata na maladi omoni yo moko bimo lobi soki bosala loko tolingi te tobimisi etumba te tokoboma bino basango balobaki ba évêque mais wana etali bango te soko mi rappeler tango tosalaki ma marche ya 92 ezalaki makambo ba épiscope te baboyaki la même chose mais tango balobi le 16 février ba laïque balobi le 16 février bango bato ya PPRD
comme ya ko entraîner bana mike ndenge na ndenge pe ko lobaki kaka mokolo wana nde bako sala marche il faut vraiment mutuna les mutuna ya bien po balobaka oh ce qui le 16 février to se recueillir te to sali boyite hein et ko zala bito bato bakufa bino moko bomone sika kukufa yango ko uta omoni yo ndenge olati wana olobi lelo nanati chemise na ngai mutu usa alobi te chemise wana mokolo wana ngape na kolata yango olingo vana na kita alobi te kiti wana koya kovanda nana za ko provoquer makambo hein omoni donc oyo lobi vraiment ezaya solo peuple ayeba ete ko sala mabe ko salela peuple mabe e ko uta e pa na biso te poto biso to kanisa kama makambo wana ata mwa mokete tozana ki mokonzi te tozana mbongo te tozana eloko moko te ye mutu ya peuple de mokonzi ya peuple de au pouvoir représenter ya mokonzi aloba soko bosali bongo te to bimisi bituba c'est grave ça. Okay. Merci moi Mboka. Merci beaucoup. Merci. Merci mingi lokola tobeki bino tobelaki bino lobi po tokutana lelo mokolo domingo tosolola boyoka makanisi tozali na yango na mabe oyo kweli biso po ebele bolandaki na nzela ya baradio bamambre angolo bayei tozalaki na kongre na biso oyo tobongisaki esalema na nyoki na mai ndombe na mamba na mobeko to mpe constitution na biso bakomi parti politiki nyonso ezala majorité to opposition ezali na ndingisa ezali mpe na kapasité droit ya kokende kosala baaktivité nango bisika nyonso bolingi eza boyede Congo ezali ekolo moko tokoki kondima te bisika mosusu na kati na mboka na biso bapekisaka baparti mpo tozali baparti ya opposition tozala na possibilité ya kosala manifestation te bino lelo bamilitant ya mpona tete eske bokoki kondima eloko wana eske bokoki kondima eloko wana yango lokola bino boboyi yango biso mpe toboyi yango moto akobangisa moninga na mboka oyo azali po mboka oyo ezali mboka batikeli biso na bakoko moto batikela ye mboka oyo na tata na mama na ye aza te yango na koloba oyo bobanga eloko moko te bomonaka bato ya majorité soki majorité alinga asala manifestation bapekisaka ye majorité bapekisaka ye ntina nini biso tokondima te manifestation na biso to mpe réunion na biso bango bapekisa biso oyo tofaka eske tokondima yango nazomona batip mosusu baza na kati ya gouvernement abimi mpe alobi azali opposition azoloba na bongo ya opposition est ce que ezalaka
moto aza na gouvernement aza na majorité ya mibale okomona baya yango oyo bafanda alobaka eloko moko te mais kaka boye abimeli soki makambo yango komi na kope moko boye babimi balobi bango bake koloba na nkombo ya opposition na boyi kotaka bakombo miboyebi bango tomonaka bango te mais mosala na bango soki eloko boye ebimi bango babimisi mutu mpo ide na bango eza nini bakende basala dialogue na bango mpo bakabola bapouvoir bakabola baposte biso tolobi boye topekisi moto asala dialogue to bakende dialogue te mais mikano nyonso bakozwa na kati na dialogue ebuka nde constitution te biso totelemi nde na bisika ya constitution tolobi boye peuple congolais alingi nde akende na mabonani apona élection apona président ya sika apona badepute ya sika peuple congolais alobi boye alingi tokende élection apona président de la république ya sika Comment je pourrais danser, j'attends. Sans les Andy Togo, qui déjà petit déjeuner à Bino, la rencontre de la Moussala, et Bandogoni à Haut, et petit déjeuner de Bakoni. Yaboula qui s'abîme, que Bisso, Bakambi à l'État, Toza, Pépé de la Bino population. En 2015. Si le nom au Pesaka, Nida, Ogiste, Eza, Nini. Masolo Nabino, Eza Kossi, la 2016, Ozala qui a pu depuis Bandeli pour la gobeta Masolo na dialogue, et comme il t'a souka, Ozo Lukande Baris. Yali Ozo, Petit Nanga. Est-ce que la 2013, au Babenaki, concertation nationale et Salema quitté. Bandeko Moussousou, il y a opposition, Baboyaki. Président de la République a salé quand même à Meki. Papa Tshisekedi Abundi, Aza qu'on exigeait Kaka, dialogue. Batoni DPS, Batakoli Mikili Nyonso, dialogue. Balakisi Kasoki dialogue et ça limité Congo et Konzola moi Kokoso Liboso. Président de la République Ayoki demande wana ya batebele abandile ko consulter à acteurs politiques. Parce qu'il ne faut pas que tout bon sana dialogue et outil et pas le président de la République. Bato liboso o basenga ki dialogue eza nde bato ya opposition UDPS liboso ti lelo UDPS asengaka dialogue. Président andimi nde demande ya opposition po ye pe ntango aconsulter à comprendre amoni ke nzela oyo ekomi komema kimia eza ke bana Kongo bafanda sikoyo
différence na chef de l'État lelo na par exemple Papa Tshisekedi ezali nini. Tshisekedi alingi que eza la communauté internationale de moto il faut asalisa dialogue. Président de la République, l'institution pour dialogue et comme responsabilité de biso neti ba acteur politique ya Congo ya kosala que ata dialogue kimia ekuba sekokuba na mbo tokutani lelo na bandeko na biso kaka na cadre ya tournée oyo toza kosala na Kinshasa mobimba mpona kosensibiliser bacongolais na soutien ya dialogue national ezali nzela oyo biso nyonso esengeli topona mpo kimia ekota na kati ya mboka maponami esalama na kimia e makambo nyonso eleka malembe bitumba ebima te tozotambola Kinshasa mobimba et tokolemba te eza rôle na biso neti politicien ya kosensibiliser baoyo bazali bacongolais po il faut soki bato balobi boye biso mpe toloba oyo ya biso vérité. Congo eza ya bacongolais nyonso population congolaise azalaka ya mutu te azalaka ya alandaka nzela ya bosembo.